avec aza sensé ya kozala modèle. Mukuna akoki nanu kodirige ndako na ye te, a maîtriser ba impulsion sexuelle na ye te. Il vit quotidiennement dans les péchés parce que aza divorcé, remarié. Il ne sait pas que Mukuna c'est parmi les grands destructeurs, les grands assassins, criminels évangéliques dans cette nation. Ozete ya kotala mutakala tope bolumbu ya mpaka Mukuna. Parce que c'est déjà un homme maudit. Mukuna vit dans les péchés. Parce que tu oboyi mwasi na yo bali mwasi mususu bolala kanaye bolamuka kanaye oza normal. Ozolia pe badim, oza koteya. Donc wana misisa ya lola Aden azalaka na ngote. Donc yaza na ye kaka ndenge moko na ba robot basali na usine ba keso ki pa ya kwado moko ba che mupepe ba somi na ba sengla sa rouge ba che makila. Mais mutu o yaza na bon sens a raisonner. Mukuna je doute fort. Donc bon longwana ba sentiment na et puis botika ko ya ko ambrier biso so tozo telemela ba makama mabe pour sauver le peuple de Dieu. Ne jugez point bozana bolingote nani asala ka lisumu te. Bisoko biso to sala ka lisumu te. Biso to koya ka nena lisumu par erreur. Lisumu eza mode de vie na biso te depuis to yamba Yesu. Et Mukuna sali c'est purement politique. Il ne s'est pas repenti, il prétend être combattant au moment où déjà Tongi Banda kwa vimbi nzoto na bambongo ya salité ya Congo population zo kufa sali ba folie na ye alelelo ya kotelemela Kabila. Bima na ACK. Bima na église en Léopold Mutombo sorcier. Bima na cité Bethel pa ya Gegembi et sorcier. Théologie ne changera jamais pour le royaume des cieux. S'il faut enseigner, nous allons enseigner. S'il faut dénoncer, nous allons dénoncer bien comme il faut. Parce que la Bible nous donne un mandat de condamner les œuvres infructueuses du ténèbre. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse. Né de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre service. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Allô Maman Glody, bonjour, merci. Mbotepe na bandeko nyonso bazolanda biso na elengi ya Congo. Merci na papa Tracy Mbelenga Pro, le directeur général. Na ndenge bozali kosala effort ya kopenser toujours na ngai ndeko na bino Fortune Mbala na ngonga nyonso oyoyo esengaka koloba na tina oyo etali maloba na Nzambe bamangomba to pe basali na Nzambe bokanisaka ngai po wana nde ezali komba oyo frère Fortune azali nango répété. Nzambe apambola bino na koloba boye pona oyo etali ndeko oyo penza na direct après ngai mama moko ya koloba mpaka Mukuna. Mpaka Mukuna ya solo azali mpaka na buzoba, mpaka ya butu, mpaka ya babebe, ya bakama, ya bachel, mpaka oyo aza kofingisa pe
na meli kombo oya comprendre oyebi bana na nzambe ngai ndeko na bino Fortune Mbala naza spécialité basali na nzambe nyonso oyo pe bayaka koteya bino partout dans le monde na ba réseaux sociaux baza spécialité soki peut-être bomonaka biso na moi extrémité c'est parce que tokoki jamais kotika tango toza komona un soi-disant mutu moko alamuki na tango ali fufa masango na ye ameli soki ba Dame Jeanne na ye agene asimbi kombo a Yesu vi na ye eza kopesa nzambe lokumu te. Mukuna n'est pas un homme politique. Lelo mutu nyonso na monde na milieu lingalaphone évangélique o ayebi mukuna soko tuni eloko liboso ko yebi swaza nani aza pasteur, aza évêque, aza représentant légal ya ACK. Mukuna n'est pas connu lokola Vital Kamerhe directeur ya cabinet, mukuna n'est pas connu lokola Joseph Kabila ex-président ya RDC, mukuna n'est pas connu comme voilà ba politicien mususu. Aujourd'hui quand on parle de mpaka mukuna ndenge bolingi to bengaye toza komona évêque mosali na nzambe ancien. Évêque aza censé ya kozala modèle. Mukuna akoki nanu ko diriger ndaku na yete a maîtriser ba impulsion sexuelle na yete. Il vit quotidiennement dans les péchés parce que aza divorcé, remarié. Sikoyo mutu ya ndenge wana tangu biso ba oyo nzamba sungi toya ko réveiller, toya ko éveiller plutôt peuple ya nzambe na ngolu na nzambe toza ko telemela ye ba msusu bazolo ba ne jugez point, ne touchez pas mais ouais. Biso na bandela ngomba na mbala toza ba OPJ à la police te. Soki o héritier watanabe bakangie na nani o soki ba païen o nyonso ba ministère profane boko tikala ka jamais comment on a fait Fortune aya ko intervenir. Par contre soki nzamba tchenga fardo wana ker na ko bondela parce que na yebi ke bandeko wana bazana na captivité ya ténèbres na masumu babongola mitema na bango. Revenons sur les femmes mpaka mukuna. À moins kaka bandoki tope ba vegle na ba bisimbi spirituel nde mutu bakoki kokotela ye. Qui ne sait pas que mukuna c'est parmi les grands destructeurs, les grands assassins, criminels évangéliques dans cette nation? Qui ne le sait pas? À moins peut-être ba fanatique, ba bisimbi spirituel na ba aveugle. Mais moi na nzambe oyo aza atanga kamaloba na nzambe afandisami na fondement ya ba apôtre ayebi que na Matthieu chapitre 24 verset 4 Bible eza koloba na biso prenez garde que personne ne vous séduise. Wana eza passage moko to bandela kango mbala na mbala. Nenga pote Paul azoloba naza kolemba te kozongisila bino kaka makambo o parce que pona bino ezali salutaire. Séduction eye na bandenge ebele. Na Matthieu 24 Bible ezotalisa biso réveil ya ba faux pasteur. C'est le temps dans lequel où nous sommes. Et le retenu to yebisana bana nzambe pona ko sauver ba ame ya bana na nzambe ya solo o bazolanda biso na elengi ya Kongo eza que 1 ngai na pokwa oyo na uti ko sala ngo ndeko moko place tozali na ye atali video na linga laksanga na ebisi yo soko kotala tala betela nga lisolo eloko ya liboso tolingi ko benda bana nzambe matoyi bo ozete ya kotala mutakala tope bolumbu ya mpaka mukuna. Parce que c'est déjà un homme maudit, souillé,
oyo yo pe lisusu kotala buzoba na yo wana donc baza ko faire participer bino déjà d'une manière indirecte na ba film moko pornographique parce que différence ezate pona ko suyer ba pensée na bino. Alors eloko aliboso toyebisa na bana nzambe bokota na piège wana te. Yoka lisolo. Ezalaki mukuna nga natalaki video OK. Oyo atali mais yo mwana nzambe kotala te parce que faut yeba que derrière toutes ces choses d'une manière ou d'une autre l'ennemi cherche comment séduire, à mettre les enfants de Dieu dans la distraction pour qu'il y ait avantage. Alors si on prend les chrétiens, na ebite ceux qui n'a utilisé combo nini de père que bolo ba frère oyo azara na langage amabe afingi, mais ba chrétien oyo yo boza on dirait boza la raté bozo mon on dirait bozo mon até ba chrétien aveugle et sengeli boye bayango que 2020 oyo yo ezali année moko stratégique. Ezali année de relèvement et puis ezali année d'exposition. Donc eloko oyoyo tokosenga na bino batu oyo bozalaka sensible ne juger point ne toucher point to comprendre yango kolandisama na makomi na nzambe ke mukuna aza cloué na Matthieu 24 na rangée ya ba faux serviteurs de Dieu. Donc ne soyez pas naïfs, Yakoloba, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Non, si la chair était faible, il y a un accident. Mais lui, il vit dans les péchés. Nous, on a vit dans les péchés. Parce que tu oboyi moi si na yo bali moi si mususu bolala kanaye bolamuka kanaye oza normal, ozo liape badim, oza koteya. Donc wana misisa ya lola aden azalaka na ngote donc yaza na yekaka ndenge moko na ba robot basali na usine ba keso ki pa ya kwado moko ba tie mupepe ba somi na ba sengla sa rouge ba tie makila. Mais mutu oyo aza na bon sens a raisonner mukuna je doute fort. Donc bolongwa na ba sentiment na et puis botika koya ko ambrier biso so tozo telemela ba makama mabe pour sauver le peuple de Dieu. Ne jugez point bozana bolingote nani asala lisumu te. Bisoko biso to sala lisumu te. Biso to koya rande na lisumu par erreur. Lisumu eza mode de vie na biso te depuis to yamba Yesu. Lelo boye bango vrai chrétien asala lisumu te. Lisumu ezara na parcours na eloko la accident aussitôt à se repentir. Mukuna tozonga siko à la manière des hommes. Mukuna il faut kaka azala exposer ndengwana pourquoi parce que repentance mukuna saleli yango wapi. La Bible nous dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Mukuna servi maman. Mukuna manger na table moko na Jézabel. Mukuna a soutenu des mauvaises actions au détriment ya peuple de Dieu na kati ya mboka oyoyo. Et lelo parce que le Messie Kabila azali sous na pouvoir te mukuna prétend être un combattant. Non, c'est un infiltré. Bien aimé. Intervention on a salango beaucoup plus l'intention ya ba na nzambe. Kolinga Congo eza bien. Mais je vous dis toujours, vrai combat, il faut ezala d'abord pour le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Au-delà ya kozala ba Congolais, vrai demeure na biso c'est dans les cieux. Awa watoyaki na biso kaka moi ba passager, toyaki moi location moko louer, moi ndaku ndenge zala kosisi ko fute lo récupérer garantie na okei. Bana na nzambe ya solo to utaki lola, toye ko fute la awa na Congo, to kozonga na lola. À combien plus forte raison mutu o aza komi benga ministre de Dieu à vivre na kati ya lisumu. Peuple de Dieu, na nzela ya intervention oyoyo tolingi kaka moko na moko surtout na moment oyo ya confinement bo prendre conscience que
Nzambe aza ko exposer et puis ko relever. Donc Maman Glody te dénonce ming. Mukuna ne peut pas être comme notre voilà comment dirais-je sujet grand thème na bisoté. Voilà pourquoi Babilo Raboto Salango vite fait l'équipe parce que nous focalisons sur la personne centrale pour le salut de quiconque Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est parfois important d'éveiller le peuple de Dieu. Bana na Nzambe. Tolingi toyebisa na bino boy. Wana na rosepela na intervenir mukie na français. Tous les Camerounais, tous les Sénégalais, toutes les nationalités qui comprennent la langue française, vous qui connaissez Messier et Blaise Manzambi, sachez-le bien qu'il n'est pas différent de Mukuna. Vous tous qui suivez Marcelo Tounas, Yvonne Castano, tout pasteur qui ne marche pas selon le fondement des apôtres, sachez-le bien qu'il n'est pas différent de Mukuna. Alors, l'air est grave, l'air est grave. Tozongeli bandeko na biso ba Congolais. Tolingolo baboy. Omoni o biso tozo sala lelo. Frère Fortune bako bomaye akei na yebsa même bino ba Maman Glody na ba Joël ba tunyonso. Frère Fortune okende lola so ya kufi pona évangile parce que pour l'amour du ciel to kangara jamais munoko pon kolo alobi oyo akobate la bomo inae akoperdre yango mais oyo akoperdre yango pona ngai akorécupérer yango. Fortune mbala koki jamais kokanga munoko na ye au moment où Nzambe asalanga grâce nazalali kukuma lokola Moïse te ya komonaka ba bêtises ezoleka na ba milieu évangélique. Compromission wana jamais. Malamu baboma tozonga lo la place to uta. Peuple de Dieu, ça ne sert à rien to bimisa misisa tout moment ndenge to sala peut-être to sala ka ko dénoncer mukuna muyibi mususu ya voici l'homme batente évangélique nyos tozana bango mais oh eza plus important et sengeli bino ba obozana poto na ba o toza na ba pays Afrique biso a na Brazzaville na Congo Kinshasa partout toye bayango que 2020 oyo ezali année moko ya exposition puis ya relèvement. C'est une année stratégique donc na place déjà vous comprenez que beaucoup ko osete ya kotala mutakala ya mutu moko songolo mpakala par curiosité. Mais na place pe ya koluka koza na distraction ozawa na papa mama na bana na ndako profite na moment oyo ya confinement. Tala avant confinement nini oyo bandaki ko marcher te. Awa wasiko to fandi en famille. Que dois-je faire pour que makambo etambola pour la gloire de Dieu? Mes frères et sœurs, toza ba chrétien te pona ba visa Schengen, toza ba chrétien te pona mariage, toza ba chrétien te pona mituka pona succès, mais toza ba chrétien premièrement pona lola. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, nanzela ya intervention oyoyo beaucoup ya na piège ya ennemi te. Parce que Maman Glody tikana yebisayo, Mukuna n'est pas la seule. Il fait que, voilà, continuer la liste de ses confrères pour ne pas citer le nom de père Kebalo Frère Fortune Azabo boy. Mais la liste est longue. Même ba oyo babandaki ko prétendre kozala ndenge na lobaki na direct wana ba soi-disant réformateur baza côté à la dîme n'est plus d'actualité. Bakwete mais baza ko vivre na lisumu parce que tant mutu
akwei tokomona yango na attitude oyo ako éprouver après shit wana. Mais tant ozomona mutu akwei na lisumu na place que a se repentir, aboyi ko se repentir, nzambe aza ko continuer ko exposer, aboyi ko se repentir pona ko camoufler yango akomi ko luka ko promettre ba collaborateur na ye, ba ministère na ko reconnaître yo. Comprenez qu'un tel homme, c'est un Tintin. Je sais de quoi je parle. Ils sont nombreux. Frère Fortune a koko tanga kombo na ya Kimi Kinshasa batami siko soki na reine na France. Mais ce n'est pas important. À moins que bongo la mutema. Soko bongo li mutema te 2020 oyo. L'envoulouse a ko exposé. Oyo ayebi makamna zoloba ayebi. Oyo pe na yebite eza importante oyeba soki frère Fortune alobeli nani parce que ça ne sert à rien oloba toboa kilibanga parce que je lui ai dit des vérités en face. Mais loro to senga na bino peuple de Dieu bokwea na piège ya ennemité. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix comme les Mukuna. Oh, Mukuna Sali, c'est purement politique. Il ne s'est pas repenti. Il prétend être combattant au moment où déjà Tongi Banda kwa vimbi nzoto na bambongo ya salité ya Congo population zo kufa sali ba folie na ye alelelo ya koteleme la Kabila. Non. Pona kosili sana séparé en oboe. Pour les non-chrétiens, je vous invite à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le salut de vos âmes. Mais ce qui peut bomoni que boboyi, ils ont la gravité. Mais aux Congolais, tous ensemble na ki bomotoloro la Congolais. Landa bokechua yambo, landa bater politicien na biso moni vraiment que bazako sala combat moko ya solo. Pasteur nyonso oyebi pasteur. Autrefois, aliaki na régime oyo uti goleka lelo soki aye abaluki yeba ke azamu yibi bien aimé mingi ya kolobezali tokoki pe kolala ta na téléphone mais pona kosukisa toza ko beta sete en pleurant. Prenez garde, wana nkolo mutu alobaki, responsabilité za kozongela yo mama papa. Bima na ACK, bima na église à Léopold Mutombo, sorcier. Bima na cité Bethel pa ya Gegembi et sorcier. Fouillez Blaise, Élise Manzambi, ce sont des païens inconvertis. Ils cherchent leur argent derrière le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, je fais ma part pour vous éveiller. Avant de finir, je rappelle à tous les vrais enfants de Dieu de ne pas tomber dans ces pièges-là, de visualiser une certaine quelconque vidéo. Ya nidité ya mutumoko songolo pakala. Eza suivi. Priez pour le salut de vos âmes. Soutenez le vrai combat de l'évangile parce que ce que koufi pour l'évangile osa erré, il y a des courants de martyrs. Mais papa Lumumba, malgré koufa pour na Congo, le combat ils ont continué et apporta sali na libota na été. Donc c'est pour dire que oyo bande konabiso bazo sala coup de chapeau à la manière des hommes Congo eza mboka na biso mais to suka kaka na kobunde la Congo te pona bana na biso awa na se makambo bonga mais combattons pour ce qui subsiste pour la vie éternelle. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Toroloba s'il faut roloba, torobatama s'il faut robatama, ce qui peut nous permettre baroboma biso mais tant qu'on aura le souffle de vie, nous allons crier, publier que Jésus-Christ est Seigneur, afin que ba intrus, ba infiltrer, le rôle ba voici l'homme, ba mukuna, ba nchor nyoso tozana bango awa, bazwa les sous sikate. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre frère Fortune Mbala
nous sommes là toujours dans la défense de l'évangile. L'idéologie ne changera jamais pour le royaume des cieux. S'il faut enseigner, nous allons enseigner. S'il faut dénoncer, nous allons dénoncer bien comme il faut, parce que la Bible nous donne mandat de condamner les œuvres infructueuses du ténèbre. Et nous veillons aussi par la grâce de Dieu pour que tout kwea na ba piège ya makambo ote. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Merci à vous. Elengia Congo, plein succès. Gloire et louange soient rendues à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront à votre